l'internet, partout. Si je me suis fait la rater, et puis il m'a tout autour de la légende. Non. Si je est allé banana et mi-balé. Et ça, dans bateau, le bingman, naza, Tim Kingandi, naza, Tim Diviston, naza, Tim Moulou. Mais naza, ko benga batu ya Tim Diviston. Tout ça, ça arrive à cause de Cindy. Makambo nyonso ezali koya eza mpona Cindy le cœur, non la famille. Boye bakosala part des choses. Mwana mwasi oyo na kombo ya mama si a contribué ebele na vie ya mopao. Mama wa taifa ejikati. Eza bien kopesa mopao bakombo. Eza bien koseneme mopao bakombo tout boseneme. Eza bien bo qualifié kofele mide ndenge bolingi. Eza bien bo pesa kofele mide makambo nyonso oyo bokopesa. Mais eza pasi la famille. Eza pasi pe mawa. Que makambo ezoleka epai ya légende ya mboka na biso ekomepana ye mama wa taifa yango mopao ezalaka nini ye moko akomprendre te elema nango atayera bato bakomi na nivo ata basani ekwei kofi bato bakomi na nivo ata balutu etutami kofi bozomona teke bokomisi ye lokola toyebi te so tokoloba ndenge nini. Bonjour les étoiles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien par la grâce de Dieu. Merci à tous ceux qui nous bonjour, bonsoir par rapport à R. Bokolanda, émission Nabisoto le Belagnos, et le Monajika, la mère des nations, la tantine des nations, derrière des nations. Moi, sur Atika, nous sommes beaucoup de commentaires na défaut. Ata la ramèche à mon arrêté, bah, nous sommes à la cana ibiki, oyo, sous-marin, na yéboué, à se transformer en serpent. Ayo finga na commentaire. Merci beaucoup na ba commentaire na bino ba finga. Merci beaucoup na ba commentaire. Il y a encouragement parce que ya ngondo sala keno to kende lisusu musika na musala tozo sala. Rien à dire en tout cas na pesimbote na Fabrice Mandi na sima caméra na ba abonné tout et puis na pesimbote na ba tout oyo bas Kochi ya sika na Jika TV News bazali ko s'abonner matin le 10 soir pour ko soutenir musala na biso toza ko sala sans oublier na pesimbote na ba fana mopa mokonzi. Les fans de Mamasi, Benga Bango ba Cindy Love, Basouda Makas, ouais, le vrai de Mamasi, na monde entier, tout ce qui est beauté, et Bélé Makasi Koleka. Merci beaucoup la famille. Le 5 octobre. Dans le 5 octobre, quand tu es banda semaine wana, notre légende, mon pao mokonzi a kozala na concert ya kafu. Je dis bien que kafu na Londres, na Angleterre, na mboka Elizabeth. Concert wana penza eza concert moko oyo bakozala na quartier laté et bongo na Mamasi la reine mère. Meilleure voix féminine y'Afrique mobimba. Bakozala wana, ba femme tu ya mopa mokonzi, ba femme da kanamboka ya la reine Elisabeth, boze la mopa le 5 octobre. En tout cas, bozo mona affiche ndenge ingénieur Abisso Fabrice Mandi azochi la bino. Oui, ba déclarer mingi ba lobi non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, et ce n'est pas vrai. Et comme ça le mandenge nini. Au fur et à mesure pourtant, il est de notre. Cela veut dire que le 26 octobre de ce mois ici, le mois octobre, le mois prochain, le peuple va se produire à Côte d'Ivoire. Le 26 octobre, achetez vos billets, réservez vos billets. Rendez-vous à ne pas manquer le 26 octobre. À Côte d'Ivoire, à l'hôtel Ivoire. En tout cas, il ne faut pas s'interdire de manquer. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes fan de mon père Mokozi, mes chers amis,
les amoureux de la bonne musique, il ne faut pas manquer. Achetez vos billets, prenez votre rendez-vous. En tout cas, allez vous amuser avec Tchatcho, 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 toujours. Alors, la famille. Te débloquer à Boupia, te débloquer à Boupia. Biso te débloquer à Boupia. Dimanche le 29 septembre 2024. Sur notre chaîne, il y a mon père Mokonzi. Oh, salaki que bato kodjongo batamite mamabe, babunga ki mwata mulai, bamona na kite. Alors, clip na biso te débloquer. Bata malade andeke to kangi te débloquer. Te débloquer à Boupia. Et que ça disponible, et que bima clip na biso, et que ça disponible le 29 septembre. La chaîne Yamopa Omokonzi. Connectez-vous comme il faut. Boyebi stratégie to zala anango. Boyebi ba planning to pesaka. Rendez-vous demain à 18h, live spécial. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quand neto beta lisolo, peut-être so bosani, neto kendaka, poto pese la clip na biso makam. Po clip na biso talama. Po clip na biso partageanale, kende tina banzungu, kende, bavie beta. Avant to beta, déjà journée moko, to beta 1 million de vies, et ça qui te parce que te débloquer et ça clip moko ya masanote et que ça la disponible na chaîne ya Mopa Mokonzi pour faire une idée officielle et que ça la disponible dimanche le 29 septembre. Merci beaucoup et ça la qui news. Actualité nous oblige la famille. Na mona ki bato belé koya ko tagenga bato belé koya ko lobelanga o bakoka ko lobelanga. Na moni pe bato belé par rapport à makambo ezoleka. Nanda les gens de Nabiso depuis kala les gens de Nabiso azali kobika na ba traumatisme moko ya makasi malgré azalaka na mutu ya libende naza mutu ayokaka douleur kaka ndenge yokaka ye mutu ofingaka ye ayokaka esengo kaka ndenge yokaka ntango balobaka ke osala mosala kitoko. Ça fait longtemps vraiment que les gens de Nabiso, même l'internet, partout, si je me suis fait rater, et puis il m'a tout autour il y a les gens. Non, si je suis taliban na yemi bale. Et ça na bateau balobi nga naza Tim Kingandi, naza Tim Didiston, naza Tim Munu. Mais naza ko benga batu ya Tim Didiston. Didiston mutu apesi na stone wana eza mopao. Divi eza mopao. Olomide mopao. Makila ya mopao. Ça c'est un. Dede. Soki na ke kotala na jimele na tali batutu oyo bazali koencourager makambo wana. Peu importe lolenge ezali kosalema. Peu importe lolenge ezali kokendeli. Eza ba mama. Et puis majorité ya ba mama wana bayaka kofinga. Et puis tango bayaka kofinga bafingaka ba bêtise ya makasi. Balobaka ba n'importe quoi. Nana nzimi te eza na leki moko boye. Lelo naza na mwana. Amona nga mama na ye nafingaka. Ba mama na ba papa ya bato. Amona nga mama na ye nakenda kosekwisa bibembe ya bato kufa kala. Mama ya mutu moko ya kufa kala nga nake kosekwisa ye na mimi ye libanda na bandi pe kofinga ye na facilité. Ezala mama, ezala papa, ezala famille moko te ekosipote yango. Ezala mwana na yo. Parce que majorité ya ba mama wana bazalaka ba mama ya ba 25 ans, bazalaka ba mama ya ba 22 ans.
Parce que la maman est commis 40 ans. La maman est leki. Là, papa. Ça veut dire que déjà à 40 ans, c'est sûr que quand on est avant, on cause à peine à moins 25 ans. Na 40 ans, on a 50 ans. On cause à peine à moins il y a 30 ans, à 50 ans. Il faut dépendre de l'endroit botaki. Est-ce que vous êtes sûr? Bana na bino bazaka d'accord na makambo bosala. Est-ce que vous êtes sûr? Bana na bino basepelaka na comportement boafishaka na internet. Okende na police okomeli mutu ndeko na nga tika osala makambo ya boye. Alobi ezalaka nango game. Est-ce que mwana na yo to bami ya bana na yo? Regarde votre maman. Pourquoi votre maman fait comme ça? Retournez wana ezongelaka maman. Mwana wana sali en internet. Pona koya kofinga yo? Non. To mwana wana sali en internet. Pona kolongolo bilamba? Non. Comment vous allez encourager mwana moninga? Et puis ce toke na muzindo. Majorité bazali ba irresponsable. Côté éducation, 0. Morale, 0. Mutu basalaka na mwa côté moko boye ya soni pona koloba ke na oyo na lobi eza malamu oyo na lobi eza malamu te mais soki na kibomoto na yo soni eza lisusu te ozali mutu te ozali nyama sali nyama ndako ti kozwa moninga na nyama basali ne rapport bato baza wana bazomona parce que côté ya kibomoto ezali te ezali côté ya kibunyama nde ezali koreagir ezali mama ya modeli wana nda akotelema afungoli minoko pe abandi kopesa kosolemi de raison kopesa kosolemi de conseil et puis kokondane ye kolobaki kosolemi de aza exemple te mpona bana na ye internet oyo ndenge tokomi okende yango bato ebele bakobela liboma. Tout ça pourquoi? Pour de l'argent. Si tout bateau va faire la calibanda mboka. Tout ça pourquoi? À cause ya mbongo bato bele bakobela liboma. Ozali koya, ozali kozwa audacité ya kopesa papa responsable lokola kofelo mide. Oya vivra vie na ye likolo ya bana na ye. A respira, a sala ba vidéo na ba vidéo. Ngai soki lelo na zate, nyonso na sali na mokili oyo eza pona bana na nga. Famille oza na besoin ya eloko yaka koluka nga tango naza na bomoi alobaki ba asaloba aza na bana 11 aloba teki aza na bana 3 aloba teki aza na mwana moko artiste asalaka testament na ye tango aza na bomoi parce que artiste aza moto alekaka place nyonso alekaka alobaka atikaka message wana nde bazongisaka même gouvernement eyaka koréagir par rapport même l'état kotaka na likambo ya artiste par rapport à makambo atika kofelo mide alobaka te alobaka par rapport ya libota na ye boza sur ntango boye bolobi ke nga naza tini kindani oza kosentir que oza na raison te oza na raison te parce que en réalité on ne peut pas soutenir le mal. Mais on doit protéger nos enfants. On doit garder nos enfants. Parce que c'est très important. Moi, on a commis de répondre à papa. Il ne faut pas oublier. Bani, bazape bato. Toboite, c'est 100% de Koloba. 70% de Bani Bazamade. Papa de Rolim Bissanga, c'est la pire vérité. Bozamade. Mais, tu le dis que 100% de Bani Bazamade. Mais bino basi bokomi ko profiter na faiblesse wana ya bamibali pour bonir bango. Soko trouver lidusu moko boya ko nuire mobali okozwa yango pe okochango en place pour détruire mobali. Parents
responsable parent oyo azorespire parent oyo azokoespere un jour aza koraisonne alali un jour pongo esilima ya miso ekomobima nzambe ekozwa molimo na ngai te pesanga makasi un jour namona esengo ya bana na nga parceke na se ya moi lese lesengo mpe kima ya moboti ezalaka komona bana na ye kopesa bafille ya bien akoki kondima jour te mpona baraison privée oyo motu nyonso na vie meme mondele pourkui totalaka baseri ya bamindele okokomprendre ke makambo biso tolekisaraka na afrique epa bamindele mpe eza me mwana wana or osalaka piken na pere na ye non. Et vous êtes là pour appuyer. Vous êtes là pour. Mimi na Didiston, bazali ya wana leki. Didiston bazali leki na musike pa mimi. Donc, esali bino bien. Tango leki ya ye, asali ya wana ye. Alebi wa koka kolo. Et pas la bino pese sengo. Non. Vous devez libérer d'abord mon père Moukouzi. Le papa aza na koina ye aza ko se concentrer na misala. Le boye bakemaka mususu ezali ko sala ye passe. Papa aza quelque part aza ko se concentrer na musala. En même temps azali ko préparer concert ya monene. Vraiment concert ya monene. Ya histoire ya vie na ya musique. Donc lelo soki tofandi na makambo ndeko oyo ya étranger alobaka soki GG si mopa mokonzi boza na analyse moko te bokosala eza makambo ezoleka na internet ya bana mibale ya kofelomide nde interesse bino so boyebi te mai ya ntumba oyo azali tiktokese bakangi eti bakangi lokola moyibi bakangi lokola bato bazali ko détourner bamilio na bamilio ya mboka na biso tout ça pourquoi parce qu'un jour elle a touché baoyo baza puissant soki boza te na basije ya koloba te mais quand même bolibere mpe papa ya bato bokozala chaque jour te bozalaka toujours na vie ya papa ya bato bawarrior un certain moment boséloigner quand même na kofelomide basengi bino botika malgré eza hypocrisie mais bademande bino ke botika parce que bagroupe esalemi eza bagroupe ya bato oyo balingi mopao te bato oyo balingi mopao bakolinga kiri ekotala libota ya mopao libota ya mopao eza bana na ye bango nyonso 11 batelemi boye papa atelemi na katikati voilà leader avec héritage na ye nzambe apesa ye mais bino boza koya na bafaux profil na bafaux page bozoya kotombola mabe vous savez pourquoi c'est pour faire du mal na papa ya mwana wana tout ça ça arrive à cause ya Cindy makambo nyonso ezali koya eza mpona Cindy le cœur non la famille boye bakosala part des choses mwana mwasi oyo na nkombo ya mama si acontribue ebele na vie ya mopao mwana mwasi oyo na nkombo ya mama si ayebi définition ya libala na ya mobali mwana mwasi oyo na nkombo ya mama si ayebi kosala différence yake naza mwasi ya motu malgré nazali elenge oyo eyebani na mokili mwana mwasi oyo mama si ayebi ke nga nde naza boye je suis femme de quelqu'un nalingi mobali na nga na olinga bana na ye mais je ne sais pas natunaka bino motuna oyo natikali kozwa réponse ata moko te la famille. Erreur ya mama si eza kaka a remire bana nyonso ya mopao to erreur ya mama si eza que mama na biso ali aza lisusu te est-ce que eza pe mpona ye to eza mpona baincompréhension ya couple ndenge ezalaka
Bobo ça n'a pas été que destin et dans la rappel Makamoussous. Est-ce que l'histoire est aux obétalelo? Et Zaka Kapona Mamasi? Non. Ce que Zaka qui pona Mamasi, mais Maman suivi ma patazan anda kwa wera santé. Ce que Zaka qui kapona Mamasi, mais l'Amazon, veuve ya Papa Wemba, Anaka benga ma veuve ya Papa Wemba te. Anaka benga ma ex moi si ya Papa Wemba. Parce que nous sommes toutes les histoires. Mutuna mtazali na contexte na ye, mutuna mtazali na ndenge na ye azuela kaki respect na ye akibomwasi. Na lobi mutuna mtazali na ndenge na ye azuela kaki respect na ye akibomwasi. Mais les gens doivent comprendre que quelques femmes, même ma femme étrangère, vous entrez dans des histoires que vous ne maîtrisez rien. Que vous ne maîtrisez rien. S'il y a déjà quelque chose très difficile à réparer, est-ce que ce mamassi qui peut réparer? Non. Mamassi est là qui destine. Destine est Zamotawe. Histoire et comment ma bongo. Parce qu'avant Mamassi, il y avait les gens. Il y avait. Mais elle est là. À quoi est la faute de Mamassi? Non. Non. Les femmes mariées, prenez soin de vos maris avant de condamner Bato Bazali Banda. C'est très important la famille. Prenez soin de vos maris. Togoya ka koloba. Oya zana mato sani akoyoka. Souci na biso za que même batu mi balemi sat o balanda ka biso. Bayaka ko tia ba commentaire na bango ya malamu. Ba comprendre que makambo tozoloba eza makambo solo. Oza camarade nanga. Ya solo na ko pekso na moto nga na za moto na tozalaka na ete. Yo zo sola na ye. Non. Parce que monoko eza na libaku ekobeta libaku. Si je n'en ai pas kokota. Nga pe kam su liboso na ye na beta ka lisolo moko ya moto. Parele ko kamata lisolo moto na beta ka na oke beti la ye. Rentrer le bakisamaka te et bakisami. Cela veut dire que si tu es mon ami, tu es mon ami. Tu ne peux pas être mon ami, tu ne peux pas être ma fille, tu ne peux pas être ma soeur en même temps. L'ami des gens qui ne m'aiment pas. Moutoutou a un choix mais dans le bon. Quelle est la fille? Quel est le fils qui permet Moutou a l'unga papa naïe, par exemple, Moutou mon côté. Moutou a l'unga maman naïe, Moutou mon côté. Mais comment nandaku ya Moutou mosusu? Ya ngola mikolo balobaka ndako la la kate, okoyeba jamais place etangaka. Eza bien que la kisamo pa misapi. Eza bien que pesa mo pa bakombo. Eza bien que surnommé mo pa bakombo tout bo surnommé. Eza bien mo qualifié ko fele mi ndenge bolingi. Eza bien mo pesa ko fele mi de makambu nyoso odo ko pesa. Mais eza pas si la famille. Eza pas si pe mawa. Que makambu zoleka et pas ya légende ya mboka na biso. Et comme pas na yo. Est-ce qu'on peut supporter? Ce qui a quand même le thème, c'est parce que il y a une femme. Il y a une femme. La reine sœur Tendemaï. Azako soutenir, Azako pesa les forces. Il y a aussi ses enfants. Il y a aussi les musiciens. À ne pas oublier que artiste attend la kacha passe naïe. Artiste attend la kacha souffrance naïe. Inspiration, il y a douleur naïe, il y a kanaka la musique. Il y a moi qui place mon lobby. Il y a même pas aux ala kamine. Malinga kanze moi n'a pas possible. Les aka pour YouTube.
akoma na biso toyebi te otieka mwa eloko moko ya moke ya bamie rouge yango mopao ezalaka nini ye moko akomprendre te elema nango ata era bato bakomi na nivo ata basani ekweli kofi bato bakomi na nivo ata balutu etutami kofi bozomona teke bokomisi ye lokola toyebi te so tokoloba ndenge nini bolibere na vi ya papa bato bolibere mpe vi ya bana bato de la même manière biso mpe tolibere vi ya bana na bino toyebi te elekaka ndenge nini c'est de la même chose ye na motu moko ayaki ekomela nga eza po aza mwana bato ye moko bana na kutu baza kitoko te na kozala naza bana oyo baza kitoko te mais baza bien étiqué. Voilà le seul héritage que moi. Je ne suis pas millionnaire. Je ne suis pas multimillionnaire. Mais j'ai quelque chose. Oyo, même à vous dire 1 million et son bangoté, c'est l'éducation. C'est l'éducation, il y a un héritage. Na koti ke la mwana zemengi ya mabende nini ata tambelaka makolo ngulu ata salaka ndenge nini esengeli place bazolakisa bana baza bien éduqué misapi wana elakisa mapepa bana na nga soki yo na ndako mwana na yo alakisako mosapi leki na alakisako mosapi chez nous notre papa ne nous a jamais montré ça. Vous imposez les enfants, bah système yakala, on n'impose pas, nous sommes des Africains. De la même manière que moi, j'étais comme ça veut dire que mes enfants aussi, bah aux à la bonne. Un jour dans la mobilité, cela veut dire, banananga, bango pe ba opes éducation wana, et pas ya banana bango. Tu es une maman. Omoni likambozo le kamona muninga na yo. Azana nzela malamu te. Fungola motema. Longola un envers papa. Te ya mwana. Ofinga te. Yebisa mwana ke makambozo sala eza bien te. Que kofinga. Vous imaginez que nous avons fini de yaya na yo. Nous avons dénigré yaya na yo. Comme on a dit à Kolobakeno, yaya na yo na Kolobakeno ngama. Comme le temps de remercier ye. Mais qui lui mobimba on va soutenir le mal, bah il va remercier Moutouana. Cela veut dire quoi? Vous encouragez le mal. Ce qui te dit, c'est comme Moutouana te tient à table. Tu as dit tout ça là, nous examen. Généralement, les autres, la moto va remercier. Femme au grand cœur, Azam Bengeni. Est-ce que parmi les femmes, est-ce que mon son Azam peut exister? Non. Non. Aidez-nous la famille. La kamisi na likambo mari ya Ntumbeye, bako libérer quand même via mopao. Boko tabine nous sur le kola bo vivraka, bo melaka, makila po na babez, boko tana mukuna bino tu. Boko le opota na kuna tu. Bo bunda bino sokuna. Eza malamu mingi. Eza la malamu mingi koleka. Pona lelo na suki wana. Bo libérer via mopao mokuzi. Bo épargner mamasi dans ça. Au contraire, Mamassi a fait quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Rassembler les enfants. Donner l'amour. Union de la famille. Que union na motema mabe na yende mozota lango sala mote. Na mutema mabe ozo sala otika lo sala mote olinga yonde yo. Mais cette femme a fait ça pour empêcher mutu na ekinya
Pendant que ça moutunaye et c'est mon motema à saliango, à remir bana. C'est très important la famille. Je dis que c'est très important ce que Maman Sia fait. Si toi tu n'arrives pas à faire ça, moi je regrette. Alors épargnez Maman Sia dans ça. Et puis Kofi Olomide c'est quelqu'un à féliciter. Mon père me dit c'est quelqu'un à féliciter. Mais là papa, oya tikala ko se prononcer tant eloko moko te Sylvie abanana ye. Soka leki na plateau. Ezali kaka baloge Sylvie abanana ye. Eza kaka kotombola banana ye. Eza kaka ko soulever banana ye. Eza na baerera mike esalema, c'est dans le passé. Nous toute la vie la famille, azana derrière na ye. Alors les femmes, les hommes vont libérer mon père ou mon conseil. Je crois dossier eux, sauf ceux qui manquement nous soucier de la roya renouvelée. On saute, on a beaucoup de choses. Le dimanche, clip te débloqué et bien. Toza na maman na challenge. Donc partir ya mettre aux abonnés. Tout le monde m'a rapport à resala la vidéo. Ozo sukola basali te débloqué. Ozo lia te débloqué. Ozo tambola te débloqué. Et bête et kende likolo. Devant toza na ngouan. Je crois na clôturer na dossier 1. Bon continuer nango. Bon kende nango. Mais na yebi ke suki aw. Bato balia kan internet balamuka kan internet. Déjà même makambo mali antumbe ko ti ba oti kango ba kota kuna. Voilà. Nana suki aw. Et kika kotu na bino que est-ce que makambo zo leke pa bo pao. Ce que za ke pa no loko ko kango point d'interrogation. Eza mutu na moko munene ozo senga ke o répondre na total soki oza pemba o ko ka makambo zo leka ne pas confier de. So ko kango te alors tais-toi. Libère la vie de ce messie. So vraiment o ko kango te tais-toi. Okozala jamais mutoza molakisité oya kobima koza molakisi ya ba pesa raka oza nango ozo sala makelele ya pamba mais tu n'as rien. Soki mwana nazalaki ya bino na ndako na yo koko sala même na poto combien de bana na poto ba parana bango ba bingana ba. Vous oubliez vite. Surtout vous pour la musique. Bon, dis-moi que le côté de la famille a battu de détruire. Je suis désolé. Merci beaucoup la famille. Je vous aime et je vous adore. Merci Fabrice Mandela Sima Caméra. Tosuki Awa Tokutani Balasima. Ciao, ciao.